Bonsoir, papa, mama, yaya, baleki, bandeko nanga, bana nangai, baninga nangai, kati na yesu masiya, lelo soso na liboso na bino koyeba ko partager kaka mokoko laza kotia kati nanga. Bandeko nanga lelo na engaki na lobela nini, lelo nazo lobela likambo tolobaka. Qui est ta mère? Nani azali mama na yo nini? Mama aza moto nini na bomoi na biso? Li moto monene na bomoi na biso. Na nsima na nzambo moke na likolo na se oyo abatelaka biso ezali mama moto azali wana mpona kobatelaka bana na ye. Mama aza eloko ya motuya. Esengo na bandeko na nga mingi oyo bayebi eloko wana ke liboso na nyonso ezali mama. Mingi naza kosadrese bandeko na nga basi mibali ba oyo bazwa mama lokola eloko moko ya mabe liboso na bango. Mpona ye mama si abotanga, si abimisanga na mokili nga na ye tosuki wana, so naza na mwa eloko na pese pe eza te na kopesa te mpona ye esuka wana. Ndeko na nga na koyebiso na moko lelo, soko tambolaka lolenge wana ndeko na ngai, yeba kozotambola kati na kufa. Na koyebisa yo oza kotambola kati na kufa, oyo ozali kososola te. Okoloba na nga lolenge ni ndeko na ngai. Makomi na Nzambe eza koloba na biso na Jean 2 na 3 jusqu'à 9 epai Jésus asalaki miracle na liboso. Miracle na liboso asalaki esalamaki na nzela kanali ya mama na ye. Mama na akonstate na feti masanga esili. Epa mwana ayebisi ke baza lisusu na masanga te. Okola Marie ayebaki mwana na ye kapasite na ye. Ayebaki puissance ezali kati ya mwana ye. Ayebaki force nini ezali kati na mwana ye. Akende kosadresse pa mwana ye. Akope okende pe na basekolo feti abite boke pa mwana ngai. Boyebise ke masanga esila kosalela bino. Me Marie akendaki direct pa mwana ye. Alobi na ye lisusu na masanga te. Lenge Jésus ayebaki pe mama na ye. Ke mamo ayebinga. Mama oyo aza oyo abombaki nga 9 mois na kanal na ye nde na koti na mokili oyo. Yesu masi azaki akokai pe koya ndenge amataki, me autilisaki kanal ya Marie mpona kointerpele biso ete mama aza eloko ya motuya. Na kanal ya mama ezali porte ya bénédiction pe porte ya malédiction. Jésus arepondaki na ndenge ya molimo, arepondaki na ndenge ya mama na mwana te, me Yesu masi azongaki sikoyo mama. Na place abenga mama parce que mama za lokwa créateur na yo, alobaki mwasi. Pourquoi abengaki mwasi? Po ayeba ke bonzambe na ye aza kosenga sala siko bonzambe na ye. Aza kosenga te asalela bomwana na mama, asengaki asalela bonzambe na ye. Abi mwasi, likambo nini ya yo na makambo na ngai? Ngonga na ngai nanu ekoki te. Ari lokola ayebaki mwana ne azali nani, adiskitaki na mwana ete, alobaki maloba mibale te. Azongaki pa basalela Yesu masi alobi nini? Bosala oyo akoyebisa bino. Ndeko na nga alobi nini? Bosala oyo akoyebisa bino. Na makambo mosuni me makambo molimo. Bosala oyo akoloba na bino. Ndeko na nga mama moto apesa autorisation ya bénédiction pour autorisation ya malédiction. Yango bo basosola baloba mama koloba maloba mabete pona mwana. Koloba mabete pona mwana na yo. Po mama aza wana azali clé ya bénédiction contre malédiction. Songa kepa ba serviteur na lobi. Botondisa ba vase. Pa bisi bango bozwa bokabela ngo siko bato. Ezali na aspect mibale na kati wana, me na koti yango vraiment na aspect wana te, na koti yango na aspect siko ya mama na mwana. Alobi na ba serviteur bozwa bopesa bo servir bato. Nini Yesu masi alingaki aloba esika wana? Me bakolo feti balobaki kala nyonso oyo masanga kitoko bobombaki euti wapi? Na kanala nani ya mama mokili etomboli, mokili ekumisi, mokili epesi louange. Ndeko na ngai yeba po pambwama okende liboso otombwa mama na mwana.
soki tozongi ndeko na ngai na makomi na nzambe, Yesu Masiya bande kotosa d'abord kolakisaki aza na bonzambe, ye nzambe, ye moto toza kotatole lelo butu moi. Lelo ndeko na ngai likambo nyonso toza kofukama, toza kobelela nzambe. Mais abandaki d'abord koobéir oyo azalaki kanal oyo ayelaki na kati na mokili. Akoka mpe koloba te mama na kosala yango te, kompe alobaki ne mwasi likambo nini. Mais abaluki pa baservite remplissait les vases po ayebaki mama na ye mpe esengelaki atosa na maloba mama na ye. Ndeko na nga soki tozongi mpo tala puissance ya mama na bomo ya mwana na ye mpe force o mama azalaka nango mpona bana na ye, lolenge tomonaka yango ata na banyama. Tomonaka mingi na baexemple ata banyama okomona mama aza toujours wana nsima azokokengela bana na ye, aza kobomba bango, aza kolanda. Ndeko na ngai bongo yo moto lobi ke mama na ngai aza nani, asi abota ngai te asi abimisa ngai esi esila ngai na engana na vi na ngai mpe na vi na ye. Ndeko na ngai bakozotambola sous malédiction. Toke na makomi na nzambe mpo mona eza makanisi na ngai te to maloba na ngai te. Toke na Proverbe 20 ndeko na ngai. Proverbe 20 eza koloba na biso nini? Moto oyo akominimize mama to moto oyo akotiola mama na ye, yeba moto wana mwinda na ye, mwinda ezali nini ndeko na ngai? Mwinda ezali bénédiction na yo, mwinda ezali ba réussite na yo, mwinda ezali succès na yo, mwinda ezali étoile ya yo. Ezali kokende na kokufa malembe malembe kini eza kokende na kati na ténèbre. Pe moto yebisi biso ndeko na ngai. Alo yo koyebisa nga ke non nasambelaka naza na nzambe na ngai, me makomi eza koloba na biso nini? Oyo akoméprise to akomoke to akodéconsidéré ayeba ke mwinda na ye, bénédiction na ye ezokende na kokufa moke moke kino. Yango moni Satan ayebi secret wana, lelo amemela biso division, atalisa biso bamabe, atalisa biso mabe ya ndenge na ndenge. Otala sikolo lokenge Satan tellement ayebi puissance ya mama epai ya bana na ye. So toke na Apocalypse 12 ezoloba na biso nini? Bitumba ya dragon na mwasi ya solo. Soki tomemi yango na ndenge ya église pe ya lolenge ya église ezali na lolenge ebele, menga na memi yango lolenge ya mama na mwana. Baza kotalisa biso ete mwasi azali na zemi, na makolo na ye azali na soleil pe azali na lune, na mutu na ye aza na 12 étoile oyo evandi likolo ya mutu na ye. Ndeko na ngai tala siko puissance ni ezali kati na mwasi wana oyo akumbaki zemi. Tomemi yango na ndenge tokososola ya solo, eza na aspect mosusu oyo bakoko tokoko développer pe yango, me tomemi yango siko mpo na mama na kanda ya monguna epai eutaka oyo lelo toza kotraverse sanke tososola na koti yango na aspect ya vraiment ya biso bato. Takendeki Satan tellement amoneke na kanale ya mwasi oyo nde mwana abotami oyo aye koekrase, akoluka ekrase puissance na ngai, akoluka ekrase force na ngai, alandaki mwasi bisika akendeki. Ndeko na ngai epai etumba ebandaki, etumba ti lelo ezali kokontinue, epai alandaki ye ake koekrase me mabota na ye oyo ekonte etikali. Ndeko na nga ntango monguna akitaka alandaka nanu bana te, alandaka mama. Po ayebi soki alandi mama adétruit mama, yeba bana wana batelengani. Ndeko na nga lelo se tokoke na mboka na biso na Congo, okuti bashege ebele na balabala, okuti bana ebele, okokutaka bana oyo mama akufa, mama abwaka bango akota libala, mama akenda atika bana baza mitelengano. Ndeko na nga epesaka Satan makasi e encourageaka pe mongo na bi wow nazi biloko nga na koutilize nazi sikoyo naza kotelengana. Ndeko na nga Satan sepelaka po ayebike bana wana babotami baza na protection te, bana nzambe azo défendre bango te, po mama akata déjà alliance na nzambe. Mapapo nzambe apesaki po apumbwa abomba bana ye asili kokata yango.
asili kokata alors omona bana baza sacrifié dans le mal. Bana bazotambola baza sur na protection moko te. Moto nyonso azali na mabe na ye azali capable ya kodétruire bana. Apocalypse ezotalisa biso tango akitaki na kanda. Yo mama soki adétruire yo mama sima bana bakomi sacrifié. Eza kobombama eza te ya kobatama ezali te. Lelo tala ndeko na ngai badivorce ndenge koma. Divorce ezali bit ya Satan azwa contrôle likolo ya bana. Yeba ndako nyonso mama papa azali wana protection ya mwasi ne na bana. Mama azali wana azali protection ya bana na ye. Yango tozala liboto oyo ezali ini papa mama bana na bazaka sous protection. Et surtout soki mama na ayebi nzambe, mama naza kotambwa na crainte de Dieu, mama naza koyeba ke nzambe azali nani, ndeko nanga mama wana bana ni bazalaka beni. Bazalaka beni parce que mama aza na étoile na makolo na yo eza parole de Dieu, ana soleil oyo eza na makolo na ezali lumière eza kotalisa ye liboso. Alors aza na connaissance ya ba étoile oyo evandi na mutune 12 de mama naza na sagesse, intelligence, capacité ya koyeba koprotege bana na ye. Akoprotege bango ndeko nanga, akoprotege bana ezali teke na tangisi bango na école de luxe, na lambi sombela bango bilamba, balataka kitoko, non ndeko nanga koprotege bana na yo. Ezali bana bazala kati na bonzambe, pe yo mama ozala kati na bonzambe, pe oyeba kotamba na kati na crainte ya nzambe, nde esika nzambe aza kokitisa mapapu, apesi mapapu oyo eza liloba na ye, force na autorité na ye po eprotege libota na yo. Mama azali kadena. Soki akangi mabe kokota te, soki afungoli mabe koti. Alors monguna tellement ayebi bilembo wana. Monguna tellement ayebi ke mama nda azali na force ya ye mutu azali na pouvoir na kati na libota na ye. Yango mona monguna banda d'abord ko détruire mama. Abanda ko détruire ye po soki asi a détruire mama bana bakomi sacrifié. Bokoloba nanga mama Josiane oza koloba mama biso kutu tala réalité boye na boye. Oui ndeko na ngai okoyebisa nga pongo na kontima yo me na kontima pe yo te. Okoloba nanga lolenge nini? Ndeko na ngai na yebisa yo monguna za rize. Akoko yebiso ke mama na yo nde ndoki, mama no mutasalaka yo boye, mama no mutazali boye lolenge ba doctrine toza nango ebele surtout na bamboka na biso. Ndeko na ngai yeba ke mama abombaki yo pendant 9 mois adétruisaka yo te. Mama abombi yo tamula ye asala yo mabe te. Yeba ke soki mama akomi na kapasité wana ya kokoma ke asakrifie bana na ye, yeba ke mama no asila kokufa. Ozaka nde na poso mama na yo. Toki mungu na asila kokunda ye. Oyo azali kosakrifie bino azali ye te. Oyo aza kodétruire bino azali ye te. Oyo aza komema mabe kati na bino ezali ye te. Ezali siko monguna lolenge balobaki akiti mpona kodétruire, asili koboma mama na bino, akomi siko koutilize ye po adétruire bino. Alors soki bozali bana oyo boza na connaissance ya parole de Dieu, boza na connaissance ya koyeba kobanda nano délivrance ya mama na bino. Soki bo délivre ye nde epai sikoyo bino mpe bokozwa bomoi. Mais soki mama na bino aza délivre te, ndeko nanga o jeûner, o prier, tant que oyo atiako na mokili nano akangolami te, nano azwi bomoi te, ndeko nanga na bino moko bozali condamné. Soki oza na lingombo eza kotalisa butu moi ke mama na yo yeba ke lingomba na ezana pona ko détruire bino, elingi kotia bino na cage na bango, bali bakanga bino esika moko po boza sous contrôle na bango. Bozala sous contrôle na bango parce que ekozala bagimo bakopesa kabino butu moi po bazwa contrôle pona bomoi na bino. Ndeko na ngai temo ezali vraiment très profond. Peut-être na pesi moi likolo. Peut-être mokolo nzamba kopesa occasion ya malamu te bako développer encore vraiment en live
pe ba question to tunana ndeko na nga na ko manquer ko répondre bino te parce que ezali message oyo nzambe révélé nga makambo ebele na kati na yango. Alors ndeko na ngai soko lingo ozala béni ndeko na ngai ezali vraiment ata tozongi na Proverbe 23 baza koloba na biso pesa mama na papa no lokumu okobakisa mikolo no na kati na mokili oyo ozwi tofuye Bible na Deutéronome tozongi na Lévitique donc eza kotalisa biso pouvoir ya baboti kati na bomoi na biso. Yo ndeko na ngai bipai nyonso ozali bipai nyonso yo ovandi bipai nyonso ozali soko ozali na relation kitoko na mama na yo banda koadore Nzambe banda kokonfiake na maboko na Nzambe banda kotikake butu moi mama na yo azali bénédiction na yo parce que grâce na ye nde ozali na mokili oyo na yo azali lelo na olobela bapapa te na olobela tro bamama qui est maman qui est ta mère kasi ndeko na ngai yo moto obebisa relation na biyoka na o bato balobela yo na o baprofete bamemela yo yeba ke oyo ozali kokombattre ezali mama na yo te. Luka osekwisa mama na yo na nsima na yango soko osekwisi ye abimi na kati na kufa abimi na kati na molili abimi na kati na minyololo ndeko na nga okoluka moto abande kokombattre okomprendre ke ezalaki mama no te ezalaki moto mosusu. Nzambe aza fidèle ya mama na mwana na ye ezala mwana ya mwasi ezala mwana mobali ndeko na nga po Mungu na détruit bino azaka na porte moko akotelaka porte ya mama soko olingi bomoi na ezala détruit to bénédiction ebanda kokende na kati na molili ndeko na nga banda bitumba yo na mama na yo telemela mama na yo humilier mama na yo déconsidérer mama na yo ndeko na nga yo moko fungoli porte o Mungu na akokota pa ko détruire akosakaje ndeko na nga po moto akoma esika oyo ozali ifa luka mwana na botama wapi akola lolenge nini ni baparani baza banani soko tali réalité ya mboko tovandi babanda kotwana d'abord mama na balinga bayeba source ya moto uti wapi po soki bayebi source na yo bayebi moto nini baza na ye eza lolenge na monde ya butu balinga baye koma nani aboti ye so bakuti moto aboti yo aza na lumière te na makolo na ye aza na 12 étoiles te na mutu na ye oyo ezali connaissance parole de Dieu aza na mapapu te po apumba po ezali maboko etombwami mpona koadoraka Nzambe bayebi ke tozwi esika kosakanela. Alo ndeko na ngai eloko na koyebisa yo yeba kozonga na se makolo ya baboti na yo luka relation ya malamu na baboti na yo liboso kende kolele pa pasteur liboso koluka pasteur luka baboti na yo arrange na bango soko moni baboti na yo bazali canal oyo baza kotalisa ndeko na nga banda koluka délivrance na bango ba oyo ozali combattre ezali bango te ezali ba o baza koluka ko détruire yo nde baza ko utiliser image wana po yo monaki mama na yo parce que mwinda ya makolo na ye ekufaki mapapu azalaki nango bakataki sagesse intelligence ezali na mutu na ye baetufaki yango ndeko na nga na koyebisa yo Nzambe aza fidèle azali bénédiction na yo yeba koesosole te na kana nende oza béni mpe na kana nende mpo kozala modi. Marie alobai na Jésus baza esu na vino te comme mpe Jésus akoki koloba atunaki mwasi likambo nini na ngai ngonga na ngai nani ekoki te mais abalukaki pa baserviteur na ye mpo na kohonore mama na ye mpo na kopesa mama na elokumu mpo na kotalisa azalaki canal onga na bimelaki abaluki pa baserviteur na ye abi remplissez les vases lokola mpe Marie ayebaki puissance ya mwana ye ke mwana na ye azali oyo aza na botosi azali mwana aye koakompli mission ne na kati na mokili oyo alobaki abaluki pa baserviteur na ye alobini bosalwa koyebisa bino wana ezalaki kotalisa tala puissance oyo Nzambe atia kati na bomama tala nguya oyo Nzambe akitisa kati na bomama ndinga négativité to komemango na ndenge ya mabe ndeko na ngai yeba ke oyo oza kokombattre oyo ozali koakize oyo ozali kojuge ezali ye te yeba Mungu na
ayaka na mpona koétouffe, mpona kodétruire, mpona koaveugle, mpona komanipule. Arme monene o drago akitaki aza kopoursuivre mwasi mpo adétruire ye na libota na ye. Ye wana telemi baza kokombattre bino. Ndeko na ngai nazalaki na mingi ya koloba. Eza sujet moko eza ya komema na 10 minutes te 20 minutes te. Eza sujet moko esengeli kopartage yango vraiment ta molai. So engonge kopesamelaka biso un jour ekopermettre oko kosala mpe life nango. Bao bazali na mituna na bakestion mpona sujet oyo toko kosolola. Nzambe akozanga koyanola biso te. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Kozwa tango ya kolanda mwa edification oyo nzambe aza kotia kati na nga. Kozanga kopartage te soko ozwi mwa parno ya moke na kati. Nzambe akozanga kozongisela yo te. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.